Diama, Gisele Umba, Gisele Umba, Kolena ya Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba. Konangai, Lekinangai Gisele Umba, famille Boketu. Oui, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, diaspora partout dans le monde. L'air est grave, l'air où ezali à quoi bresser, côté Kamaboko na biso na cette terre, il faut tous à la déterminer, to gagner mboka na biso na maboko ya batuchi o ba terminer tête à pays, le kumezo de pas Seigneur Jésus-Christ yende roi ya Congo, le kumezo na makila ya Rosimu Kedichimanga, le kumezo na makila ya Eric Boloko Loko, Patrice Emery Lumbumba, Mabela Papa Kimbangu, notre prophète, ya Floribert Chebe, ya Fidel Bazana, Arma Tungulu, les diasporas les plus courageux, le Koumezo na Makila passé Lukusa. Congolais, oh, Bafani na Belgique, na Lalivière, Namir, Mons, Liège, Denderle, partout, Charleroi, Namir, Boeba, on verse Bino tout, au stade, Boeba, qui est le 24 mars. To bengi si ba diaspora partout, au bazana Luxembourg, au bazali na France, na Hollande, biso tout au coup la samedi le 13 2018 na porte Namir. Tango bokoya le 24 mars na 13h, le 24 mars na 13h, biso tout au même à 10 €, 20 €. Boyebi ke makila ya Rossi bobo sala te ke bakundi nano Rossi te baza kobanga bakunda Rossi baobanga soulèvement populaire na Kalev na général Kassongo na Ari Hippolyte Kanambe ebe ba Rossi fallait babimisango jeudi mais babangi kobimisango parce que bamoni pression eza makasi yango toleke pa ndeko na biso mwasi Gisele Umba diamant noir toleke pa Gisele Umba diamant noir ke toyebisa ba Congolais Tokuta na biso tout le 24 mars à Bruxelles mutu tout ezali samedi tokobana na porte Namir toke na ambassade des États-Unis tina Union européenne à Schuman ndenge zalaka ba Congolais boya totelema ero ezali ya kolela te ero ezali ya ba émotion te ero ezali ya ba rumeur te tozala déterminer na bitumba oyo tovanda na Belgique toza plus de 100 000 Congolais. Ce bobimata 20 000, 30 000 pour la makila de Konabiso Rossi, pour la makila de Konabiso Eric Boloko Loko, pour la makila Yaba Kongolo Bakufaki le 31 décembre, le 16 Bakufaki Baeko Kufa, le 21 Baeko Kufa, le 25. Peuple congolais, moto akoki kolinga Congo loko na biso azate. Soki biso moko tozali debout, toko libérer mboka na biso. Yango nazanga mote nazala commandé so o ezali journée ya mobilisation o toleki epa ya mama Gisele diamant noir pour la to mobiliser bino. Ouais bandeko na biso omoni toya pona kolobela makila bato oyo bakufi pona cause ezani nini ezali droit ya peuple congolais et libération ya peuple congolais. Boyebi ke Rossi na ndeko na biso Eric na bandeko na biso musu bakatani ba maboko ba musu ba bomoni ke ba jeune fille musu ba bwakeli na poitrine ba zikisi na bombe ezo senga ke soutien na biso za total peuple congolais bato wana komi bakoyi na kati na mbeba wana te o babimaki na botu bakende koyiba po bakosela bango ndenge gouvernement ezokosa ke Rossi abimaki po aza soki voyou soki nini soki ba shege soki ba nini ayebite kolona bozomona ke eza manque ya respect na bato oyo baza ko bundela ba droit et libération à peuple congolais mais biso jamais toki kolanda nzela ya gouvernement wana oyo eza ko ignorer acte oyo bandeko na biso basalaki ya ko défendre patrie ya ko défendre libération mboka bakomi ko traiter bango ba kolona ba peuple congolais soki bino samedi boyete ça veut dire quelque part beaucoup ça lokola j'ai ya gouvernement ya ko lakisaki bandeko na biso wana bakoyi bo négliger yango. Bon négliger en gote po rende ko na biso ti lelo bakundi na nuté. Pourquoi bakundi était parce que ba ebike ebembe ya mwana wana e risquer et ça la soulèvement populaire. Yango tozo senga ke soutien na biso oyo to marche oyo ko sala le 24 oyo na Matonge. Le 24 mars oyo e ko la musali susu ba jeune ya Kishasa.
baza la pré-jour bazo kende kokunda il faut quand même monana ke kanambe ayebake makila oyo ya ndeko na biso basopi esopami pamba te yango ezosenga ke ndeko na ngai place ozoya te tango koya tokokotize mbongo po totinde la famille ya Eric famille ya Rosi Mukendi femme jeune fille oyo baziki saki na poitrine garçon ndeko na biso bakati ye loboko talaka mutu a se sacrifier atika elo handicapé menga na yo toza en bonne santé toza vivant en apoto contribution na biso ezake le 24 mars papa maman kofanda te yaka o répondre soki boyete c'est comme besoin encourager kanambe à continuer na ko boma bandeko na biso ko exterminer peuple na biso mais soki boye belé ko décourager bango ko mona ke toza ko boma bango mais bazo tanema ba otambola kaka donc le 24 mars boya et belé na matonge à partir de 13h to kozala wana to ko marcher boyebi ke Rosi atiki mwasi na mwana muke na bana misu ya mikolo papa Eric boloko ko boyeba ke boyeba vie ya Kinshasa et ya mbanda ka ndenge za souffrance ezali ezosenga ke aide na biso poto aider ba famille wana na ba oyo bakatani maboko na ba baziki na soutien na yo na ngai nde ko sala jour wana to sengi papa mama yaka na quelque chose po tango mbongo ne kokota tout et kokende pona to aider bande kwana donc mobilisation za générale tant que ndeko na biso ba kondie na note sengeli ke to ti ape pression ba to ba mona ke ndenge ndeko na biso na akufi une cause moko eza juste po ba tia kanambe pression po ba longola donc boya ebele bandeko na biso bo partager pe message oyo Gisèle Umba merci na mingi ndenge lekisi biso na page na yo na site na yo to sengi pe bato nyuso bolanda image oyo avant olanda partager yango po baninga musuba yoka information donc message to zangi na ngoya mwana mbote bingi na mama Didi asuta mabolongo inda merci bingi na Adassa Davina boyebi ke asalisi pe le 7 avril na le 8 avril bo Adassa Davina bokechi boyebi kaza grand pasteur akutani na molimo wa Nzambe na libanda ya mboka mona za kote alandi lokolo ya le grand prophète yeme bokechi wa yambo yango to sengi pe na ba jeune nyonso bobima bo défendre mboka il fait ko défendre mboka il fait Esther a défendre ki Israël na libanda Daniel a défendre ki Israël na Babylone na Irak Jérémie Moïse Abraham Jacob abundaka na libanda ya mboka ba pasteur congolais botika ko bomba vérité bolo ba vérité lokola Jérémie bolo ba vérité lokola bokechu wayambo na Adassa Davina Adassa bokechu la fille bien-aimée la fille de très haut oya kuta na molimo ya Jésus bolo ba vérité lokola commandant eso to sengi bino tout le 24 avril et puis le 24 mars na porte d'Amir Davina boketu sala ba faire part non na malchoya on peut sabato pe na kati wana po et ça la peut bientôt soutenir parce que aux autres po ba jeune fille na libanda mboka ba bongwama ba kolinga Congo ba kokere ba s'intégrer na ba école ba s'intégrer na ba technologie o ezali l'air ba na bozonga classe ba na botanga libanda mboka ba détruire école na Congo 20 ans bino mozali libanda ba mama botika banganda botika masanga botika makamo mabeba mama botika ya peuple bana na bino kokene classe bana na bino bayeba Seigneur Jésus était que le roi du monde mais aujourd'hui nous sommes les rois du Congo le 24 mars tokutana wana na pesi mbote na honorable camionnette Mbola Achille Mboyo et Ngambe Sayo Asoba beau-frère Pop Zizé Umba Diamanor Yayongo Gisèle Umba Gisèle Umba Nakolina na ya diama Gisèle Umba Nana troublé au mon amour